vivre alors mais tant qu'à boire qu'à moi tiens et toucher on y surtout aller on se va ninga alors babu ya nzambe ezaka ya nzambe ata bakoloba mais eloko ya nzambe ata bobundisi on nazala besoin ba fibre bobengana bango mpo namona bango banini quoi ya buzu na moto ya biso fa na Toulouse Toulouse obeta ba misala ya déplacement tomona tant madilo azobenga basi nodi mataba nazala besoin ba fibre bobengana bango mpo namona bango banini quoi ya buzoba mutu na vifo okola tango okola coalition makanisi ofanisi makanisi ne peso bien mais tango zaka na buzoba tango yo ke pa Jérémie au personi oza omikitisa wadese ande kubalanzi atuka bakotaka kote ya makolo soso bango so baleka makolo soso eza somo donc tobika donc ndeka mokili ebandaka na ntango ezala toujours des choses ndenge nzambe asala nde babanda kobenga bango lokola basino ya code mais sila eloko te nga mona bango mais na basere na nga bato bango oyo kotela belvine mpo namoni ki sagesse na ye intelligence na conscience oyo nzambe atia kati na ye oyo bango basalaka buzoba mpo baza na bango reconnaisse baza koconnaître ke mwana mwasi wana aza na motu sila na motu te motu ya buzoba na oyo avimisa maboko lokola mbisi bazoyita bapoli donc so basasi mpo bayita nani Gabriel buzoba esukaka na buzoba na otereza na tia alestome munoko eke na pante na banyofi atiaka wana espèce ya kutu su te koloba pamba mutu so akomi na suka akomaka koloba mpo nini azwaka ya kakiti atuka bandeko balandi sande eza boye mwana mwasi bato naokotela te naokotela ye te nzambe oyokanga azala ye mosusu oyo makambo nde Remi ata afingi boye nazala na braza asilika mabe atindaka motu te atinda moni belviso abanda kotinda bato kende balobaka futaka bato na kisasa oyo moto aofuta chaque fin du mois okata bilamba na nzela c'est fala ata na 100 personnes libanda batelemaka na liboso ya restaurant ne baozela lelo na Kinshasa mosala $100 osa plein me biso tala kaka bato maboma baza me eloko nga na oyebisa bino boyeba yango ke mosala na biso théâtre toza papa moko mama moko omoni Vincent nde eza boye zalaki na zisa mika talelanga sai naye na fai na kichi wana ka madame Belva ye madame Belva ovanda wana bijou na reine akomela po Firenze wana ye omona tozona yebi okoma te nga mna okomela ye Marie-Jeanne alobeko na TV likambo munene boye Marie-Jeanne alobeko na TV balakisama mpo Marie-Jeanne yango otanga komba ya po ngamona tangi yango bijou la reine ngam na koma message ya po Firenze nazanga tata yango esika bakunda tata na ngati bijou la reine abina ngabi aka komela ya po ngam na koma bonjour ya po oui c'est moi bijou la reine je suis ici c'est comment wana yo siko kanisika na poule ya tol kaka ya matolo kaka mbala moko na moni ya zwi voice message na pesi telefone na ye azwi voice atuni abi na oya na flat nande mpe matanga esina biso kote na biso so ye pa kende kolala na bango oyo so epasaki ndenge nini so mpe nde nini toyebi te biso yaka na mwasa soif oza fille ya soni na famille na yo oza wana ata toke feti ndenge okende feti wana do ifo mela oluka mutu soif eleka bijou la reine. Il faut na répondre yo Marie-Jeanne. Il faut na répondre yo Marie-Jeanne. Oze lokote kando chaka basuke babuja wana na babucho lataka na lokwa mto mata na cheval oto mataka ona Dubai nzambe ya to pesa merci na YouTube yo million lelo yo
oleka na TV po fungola mbanga na yo po loba na ngai oyebi nga te nga na yo totambola te nga na yo totambola te tomele esika moko te le contraire yo banda koya na groupe na nga le temps de la grâce balobaka mwasi elongi ya mabe akozwa mabe na ye nyonso abambi yo Tema Bijou la reine azawana azakaka soit fait Bijou la reine soit fait les cahiers souci nezala kaka il faut ba kwanga ye yo so benga nga na film nini oyo so o réalisa pour foutinga ta $10 bobo ça n'allait passer pourquoi yo so banda benga nga merde yo banda benga nga mère na bi moi so ba mawa maweza ngambo moi so penya na chaka tena ba film na esa kuti bana nga groupe ngabi azana komikiti sabo ebo na chaka na ba film ka YouTube nde bungi so makanisi yebinga te to kuteno kana kimkolo awa na moni ozo telenga na benga kuna ba film nga elekana numérica na moi maman ça on dirait a comment un problème mental ngabité bon comprendre ye aza déjà au moins na moko ba bebisa na famille batika kasa la kindumba aza moi so te na tanda mbetu te na bengi bacteur ba ye na mbetu nanga et puis likona on a pesi bango mbongo aza moi so te na tanda mbetu te na bengi bacteur ba ye na mbetu nanga et puis likona on a pesi bango mbongo te nga na moi so mobala olinga nga osela nga dépense Jérémie mais oui nga na moi so te bino bokoma bino nde ba fia soif bino nde ba fia so comment bolingi bozo mabena bino bo bambanga mais il faut arrêter hein. Faut arrêter. Oh, yo commandé Moukala, Belvi, Belga, mais pas qui on a fait. Ça va éviter yo. Nazaki Moukala penza Belvi. Po bino pe, bo tonga nga to bande ko seka na bino. Bo seka ni. Kasi to na seka yeba tonga ti. O tonga l'air. Basira mangambale bima obi moyen tazo kokate azana pasi takuta zo benga nga batu nyonso tu ba benga ke su tazo benga na lukela ta mbongo asomba miliki oh Jérémie yo otonga lea otonga belle vie avanda na terrain c'est pas na tika oyebi hein makambo yo lo ba terrain nini yo omona nga muta pasi nga muta nzala tekeba nga na muta nzala te nga na mwasi mobali nga atangisa baleti na nga na bokola bana na ngai na banda kofutela bandako ya minene na tongo ba YouTube okande esa biso boye to nini kaka olangwe nini fia jitema mama jitema olangwe nini donc osangani bobitika na ke ko sabola e mwana mbwa keba na ngai keba na nga mwana mbwa keba na nga ona moni no tika bino na oloba te bino okazi na bino lingi na ba problème te na za besoin qui met mutu nyonso boni bo dembela na zolo mwana mbwa mais pour nini boto nito toka na ba mapeka solo boy ba ta ocha citron te mais les ani no buti na ba buti ocha na mutu te ya onde lobiso ngala fia soif te ngana tandela mutu mbetu te na bengie aye pasel na futi mbongo te ngana mwasi na futi mbongo na tandela mutu mbetu te na tandela ba comédien mbetu te beta pe histoire na yo ba comédien boni yo bini na bango la Belvi Belga mais pas qui on a fait ça va éviter yo parce que to yo lo ba mukala oui na nzima te mama elo ni ya malonga ya sikeza wana envoûtement maman Émilie Nzemba lapa kombo na ngai ozanga likambo aloba te yo Rémi Kovodo yo muto banda ba video ne bimana ozoyo ka soif yo mwana mobali ozoka soif mobala beto magoda na moi yo bosani ba buzoba na bino bengot latanga bijo na camarade na yo to sarano na manzanza yo keba na ngai bijou la reine azala na camarade na yo oh bunde nga camarade na yo pozo kanena makambo mutu tomela ne moboy moi otanga bakombola bango ezate ona ebite Gabriel ke ko lia pa Renate yanga nini Gabriel kaka ndengo bomaka batu yango na tilelo za na sika ko manga jana abiga penda bomaka batu tu vas beaucoup mina niveau kasi yango na lobaki likambo yango na lobaki likambo oyo Gabriel yango bomaka batu babomi mutu atie na nzungu alambi azolia Gabriel yango na lobi batu bayebaka
comédien mbetu Marie-Jeanne Mbouela te sotaki émission Bijou la reine tongo que Marie-Jeanne attendela ba comédien mbetu te mutu toyebi moi sa soif Bijou la reine. Bijou la reine à moi sa ndumba Bijou la reine aza chill. Bijou la reine ndaka papa Eric makata cop na Kenzo na bandal. Papa Eric so ke musabo na immeuble parce ba va na bandal. Patona immeuble ba sinela papa Eric ndi. Ozomona na ba voisin ba ndako ne wa libala naka bato bana ya wana ka kobima ne wana Selma na futi mbongo tenga na mwasi na futi mbongo natandela mutu mbetu te natandela ba comédien mbetu te beta pe histoire na yo ba comédien boni yo bimi na bango la Belleville belga mais pas qui on a fait ça va inviter yo parce que tant yo lo ba mukala oui na nzima te mama elo ni ya malonga ya sikeza wana envoûtement maman Emily Nzemba lapa kombo na ngai ozanga likambo aloba te yo Rémi Kovodo yo muto banda ba video ne bimana ozoyo ka soif yo mwana mobali ozoka soif mobala beto magoda na moi yo bosani ba buzoba na bino bengo latanga bijo na camarade na yo to sangana na manzanza yo keba na ngai Bijou la reine azala nga camarade na yo o bunde nga camarade na yo pozo kanena makambo mutu tomela ne moboy mwa otanga bakombola bango ezate ona ebite Gabriel ke kolia pa Renate yanga nini Gabriel kaka ndengo bomaka batu yango na tilelo za na susika bomaka jana abiga penda bomaka batu tu vas beaucoup mina niveau kasi yango na lobaki likambo yango na lobaki likambo oyo Gabriel yango bomaka batu babomi mutu atie na nzungu alambi azolia Gabriel yaona lobi batu bayebaka makambo mutaloba te leketu mutu azo salo mabe omoni na butu yo na lineti wana lateki lokwa mangwa uko mobala balanga so na meli masanga na ngande na zaboy ndeza la batu musu so meli masanga o fo nini ngakuti na komande na kani Bijou la reine oza fille ya soni na famille na yo oza wana atotoke fete ndenge okende fete wana do ifo mela oluka mutu soit feleka Bijou la reine parce que ngana yo ndeza boy totambola te tozala ba camarade te Emily tozala ba camarade te totambola te mais Emily bien ka ngai nakosaka te nga na yela bino makambo ekuma na leka nzela papa Wemba bondimanga te lelo bondimi ne magali lo mama ekoloba ngo nde bondimi yango ke yeba leka nzela papa Wemba nga ta nalobaka ngo ke bato ebeye bandimanga te to na yela na makambo asila ezalaka mwasa madilu bato bandimanga te bato ebeye bamonanga babinanga te oluka nzela prison bango bakanisaka bato na obongo Papa lobaka te bien ka oyo koleka te parce que oyo eza prison eza personnalité ya mutu lelo opesi ngai raison Belleville azali motema beka bendi sila mais lokola bacongolais baza na kamo ya trahison bake batrahi Belleville mais Belleville pa monene normal atiki na ye atikeli sila kiti ya bokonzi wana na oyo mosu azaka mokuse lokwa ngai yo komne nani wabima na papa Wemba wana komne nani na pie bango matiere komne nani ko oyo mokuse wana bima na papa Wemba komne nani na pie matiere yindi lelo na TikTok komne nani ko oyo mokuse wana ko azaka lokwa ngai komne nani Aisha Koko makangwa papa Wemba na pie matiere lelo eterne che yindi nzambe na kufi ezwaka bato page lelo bakubamba akowanga na pete Aisha Koko makangwa papa Wemba bima na papa Wemba nde bango babandi kosala mwa bisalela Aisha Koko limbisa wana obetaka lisolo ezali kama kokosa to bimangi naye c'est ça un peu ça tika na zonga ta vie na biso molokai azonga pe na temps boko kunda pe papa boite biso mala molokai toza foto macha mafuta c'est ça bokomi na place wana tant bokomi na place wana tant Belleville azaki na place wana bazale ko futa bino nyonso tu bato théâtre boke na kozwa ba dilu moi ça zalaka te mamundoki mangulu misilibene likongoto mamulikogoto tala miso mabe
mundoki bobia zaka te bia mama obanga bia obelaka bia mama ochaka bia wapi mama za lokuta bia zaka madilu bia zaka te mwasi azalaka te basaka te zela mwasi azalaka te makabwana ka nayebi pe wapi bia nata manata nani mabia bato mabia mamu bia balongola ano balongola bia alliance papa na cercueil papa na cercueil balongola bia ano na loboko basokoli ye pe mama na biso mwasi papa na biso sans souci ndenge ya madilu propre ozonga mota soni te basokolaka mpe mabia sika basokola yango moni botutu mokuya eza pasila usubono mpe kendani oyo mabia azalaka na ndako te oza lokuta mamu mwasi aciba undumba bandumba ekina bandumba yango ezaka mpa ya bino bandumba bobima na batata batu bianca babanga amazoni te sala exception babanga amazoni te ana molai ne wana na monene ne wana na mingane wana babanga ye ekuma na bima na ye batiela bino balobi bino babwaka bino bomwana te ye babwaka ye bomwana na yele wana nazi mapapa wemba wana yaya nazoloba kasi motu bopaso bapesi eloko te badédication récompense nani abimaka héros national nani abimaka héros national ta papa wemba kufaka mama Amazon bravo yale ole libanga pamba ole bapasani bonjour Chacha et bonjour na ba mélomane tout au basepelaka na biso bato nyonso basepelaka na Poutine de l'écriture vraiment nzambe alola pambola bino parce que bozolakisa madame Belvique combien boza fidèle epa na ye et combien boza na confiance moko boye epa na ye vraiment nzambe alola apambola bino et merci na ye moko Poutine de l'écriture. Merci na ye moko vraiment notre autorité morale. Nzambe alola pambolo mama peso makasi parce que bitumba eza nano sisi bitumba te. Vraiment il faut simba na main de la main to tombolaka belle vie. Merci beaucoup na donc on laisse Nzamba Versa 5 ans merci on laisse maman la Leslie merci à toi Yannick laisse Mifi laisse monter ma papi Irène qui a lutté à monter ma Richard un grand merci aussi à Nadine qui a lutté et Jocelyne qui a lutté à Karine Zanga Patricia Branco voilà comment aller na ah bon Bibi Chimou Samba Ipupa décoration boni basanga maman Nicole Lobo en tout cas merci beaucoup parce que la monnaie qui vient nous toujours ensemble ça malola pas mon la bino ba grande sœur chérie je t'aime tellement merci à Pichu du fois na mignon un grand merci à Christian le roi célèbre Christian Ngoma merci à mauvais pompe Tito da Costa le roi célèbre Tito da Costa merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga Evelyne Duchesse Tunani merci à maman Isabelle merci à Darling Love c'est pays de la presse de la presse congolaise merci beaucoup na Exo en tout cas Chacha ma question est bien voilà merci beaucoup émission na biso et bandi déjà awa les chemins du chaos ici la vie de Degra et bandi moi c'est un thèse vraiment bravo parce que d'abord félicitations à bateau tout ba tournaki et merci pe na ba oh sous ba bandi na comment la vie de Tegra merci beaucoup
nzambe alola pambola bino oyo elekaki déjà na chemin du chaos tomoni Muchopi tomoni mama Leya tomoni mama Top tomoni Bellevue tomoni Popine pardon tomoni presque bato ebele nde batourne vraiment félicitations à vous quoi na chemin du chaos tozalaki vraiment myrte en tout cas la vie d'Intégra oyo tolakisa combien toza capable les familles de Bota voilà voilà bien kazanga lelo oyo tomoni nene ya na ba live na ye azomatisa ba Abakouk po ete bayaka balobaka babobar sur madame Bellevue Kandi mais tozongi mwa nsima nene ya alobaka ke ye alingaka madame Bellevue tellement aza sere na ye ndeko na ye mais ya kotala komatisa bainfiltre na kati ya live na ye po baya koloba babétise contre moto oyo abengaka sere na ye alobaka kalingaka ye mingi eza mabe to malamu moto atekaka Yesu azalaka nani kuza Yesu Yuda Yuda yo ayuda yo ndotekisa mwana nzambe Yuda kuta aza mwana nzambe nani kuza Yesu propre bateka Yesu mpona mbongo eboni nini yaso afingi Bellevue mokili kamo moto akama nango aza te eza logique boyo yebi yango teke ndenge eza bongo eza logique nene ya mokolo mosusu mpe akobalukela nde Bellevue eloko tobosana na mokili oyo totalaka bolamu te je m'excuse totalaka mabe nene ya ye na te veut pas traiter Bellevue hypocrite nene azobosana eloko moboye likambo ekomelaka ye c'est grâce à Bellevue wana peut-être mosu aza na Dubaï en tout cas ozomona tala place moto aza moto ozomona tala place esika motu aza motu yo vandi otali bolama motu wana te na lelo omatisi bato na live na yo nene ya naoyoko soni naoyoko soni nene yanga kokoya yo to mais yoki madame Bellevue Kandi soni te yo yoki soni te nga naoki esoni amatisi na Abakouk na live naoloba na yo tana lobi na yoki nene ya soni nakoya nene ya te ozomona nene ya yokanga soni oyo nayoki yo so yoki soni te nene ya ayeba oyo eza lokola avertissement napesi nene ya nene ya nalobi nayoki yo soni mais soki yoki Bellevue soni te nene ya ongamona otala balive wana otala na Brazzaville wana azoloba mwana mobali wana po azoloba ke Bellevue boye na bobo na boye nene yo komatya moto na live te afinga Bellevue voilà osa mabe nene akoboka na malembe boye oyebi mpe kaka na malembe boye nene osa mabe yoka soni tovanda tolia tomela yoka soni nene ya ngai nde nayoki osoni tobimisaka babilo mosusu te na sa kanda epuis tobengana baprive bekomi ya mpona oloba eboye parce que ye nde moto olingi obanda nene ya ntango oyeki mpona madame Bellevue nalobeli na solo na prive ndenge ya kimia mokili eyeba ete okoti na live ya Sara ochange maloba ozomona nene ya s'il vous plaît naolinga tokóma wana te tokóma na baplace wana te vraiment tosimbama te esa mabe silama mais likambo kolia ya komela ya kofanda oyo yango wana Bijou la reine aye aye kotraite Marie-Jeanne songi ke Marie-Jeanne atandelaka bacomédien mbetu Marie-Jeanne boye nayebi te so otaki émission Bijou la reine ntongo alobaka Marie-Jeanne atandela bacomédien mbetu te motu toyebi mwasi aswafi Bijou la reine Bijou la reine amwasa ndumba Bijou la reine aza tiel Bijou la reine aza ndaka papa Eric makata couple na kenzo na bandali papa Eric so ake musabo na immeuble place banova na bandali bato na immeuble basinela papa Eric nde ozomona kana ndako nde wana libala naka bato bana oya wana kaka kobima nde wana tala naka bolelo omoboya na matanga mpe
ya Jani Jennifer tovanda na bijou la tovanda liboso biso na nsima lipi nakangeli madame Belvi Kiti ye mutu moso na nango mutaki bafanda lipi na bite place oza madame Belvi okangele place ye aza nani wana na alobi bongo bijou la reine so nakosi boya malipi na oloa témoigner en tout cas okangeli place ye ana lipi na bi nga nakangeli madame Belvi place oyo banga nakangeli nini boye nga natiki place na nga nazalaki nazwisa mika talelanga saki naye nafai na kiti wana ta madame Belvi aye madame Belvi aye ovanda wana bijou la reine aokomela po Firenze wana ye omona tozona yebi okoma te nga mna okomela ye Marie-Jeanne alobaki na TV likambo munene boye Marie-Jeanne alobaki na TV balakisama mpo Marie-Jeanne yango otanga nkombo ya po ngamona natangi yango bijou la reine nga mna koma message ya po Firenze nazanga tata yango esika bakunda tata na nga te bijou la reine abina nga biaka komela ya po nga mpe nakoma bonjour ya po oui c'est moi bijou la reine je suis ici c'est comment wana yo siko okanisika na bule ya tol kaka ya matolo kaka mbala moko namoni azwi voice message napesi telefone na ye azwi voice atuni abi na oya na flat nande mpe matanga esina biso kote na biso so ye pa kende kolala na bango oyo so pa azalaki ndenge nini so mpe ndenge nini toyebi te bijou la reine na mwasa soif tala na munene ebele atai wana misho bozo wana nde ozomona Eric Kenzo aleki ya bijou la reine na musika na akiti ya bijou la reine kaleshe quelle honte ozomona tovanda na barbe na bamatanga tala moto oka yibuta bibala bijou la reine tika koloba boye bianka ngai nakosaka te nga nayela bino makambo ekuma na leka nzela papa Wemba bondimanga bondimanga te lelo bondimi ne magali lomama ye koloba ngo nde bondimi yango ke yeba leka nzela papa Wemba nga ta nalobaka yango ke bato ebeye bandimanga te to nayela na makambo asila azalaka mwasa madilu bato bandimanga te bato ebeye bamonanga babinanga te oluka nzela prison bango bakanisaka bato bapana lobaka te bianka oyo ekoleka te parce que oyo eza prison eza personnalité ya mutu lelo bopesi ngai raison ozomona lelo bato ebele ata bamagali lomama wana kuna kambo bayebi yango ndeni ozomona omoni réputation ya bato soki mutu ye moko olingi réputation eza gâché te osilama ozomona ntango olingi osala eloko moko ozoyeba te ke ofanda na bato lia na bato mela na bato bijou la reine aa moto afanda na kiti te pa finga Marie-Jeanne aa moto afanda na kiti te pa traite le ya ndai aza moto kofanda na kiti te pa finga nani ozomona so mnoki ya bijou la reine na motola na teka bima na botika boye na teka naoyebi so bijou la reine na motola na teka naoloba na yo bijou la reine na motola na teka po teka za mwana mabe te noko teka oteka aza mwana mabe te ozomona bijou la reine aza bongo aza mwasaki aza zoba mwasi omela masanga koleka na mibali mwasi aboni na kuti te ozomona bokuti soki eleki mingi oyo obosana na mwana otango omeli obike na obenga mutu boye nabenga misho bozo il est très occupé nabenga Eric Kenzo très occupé nabenga Teka très occupé nabenga ya Johnny Chakala Johnny très occupé papa bato azalaka ne bien alobaka te nabenga ya Johnny Chakala boye très occupé bianka il va prendre son enfant ozomona nabenga Mundweri na sama bebe na Mundweri nabenga Mundweri na sama bebe koloba boye na Mundweri tokoloba te tokofula kaka wana suni René Lokwa 207 nabenga 207 très occupé na yepe natali da combien de mibali bapasola bijou la reine siko mwasi aza so tozwi na papier ezwi kabala ye so tozwi
bato ya poto tomona te wana tokokoma ta na ba 20 quelque bavie nanga teoza mbota moto aliaka mbongo elala te vie fo koboyaka mabanga bato misusu basoni bakoka bino te ya wili musheni oyoki libanga mosusu boye epesi o na kanda baboka bino te babasa soni atuka oboka mpe ya teoza mbota vie nanga aliaka dollar elala te vie aza responsable maintenant oyozoka ebwaka mwasi moko boza sans valeur bato bakokatisa mpe loka ya teoza mbota aleka nzela wana mais Miss Lolo pa ye alobiki madame Bellevue auta mboka autaki mpese alakisi kibusenzi nyonso na kati ya fete wana nayebi te eske na fete eyebanaka te ke bapeta moto eyebanaka te na fete parce que eza esika oyo ya esengo esika oyo tomonana peut-être kala tomonani tozose manifeste esengo wana na matanga mabolo okana miso alobaka te équipe de sila yango équipe de choc équipe de choc asolo miso lolo tielele tiele monene na tietiaka ta cope na tietie o Bellevue auta mboka kosango te en tout cas miso lolo aboti na mobali makambo na loba na bino makambo ya solo omoi ndenge ndeko ati mwana Teresa mwana ya Teresa ndenge aya obela Teresa na TV Teresa yo oza ndoki baviole bana na yo ya te miso lolo abota na mwana na ye mobali ya mwana na ye mwana na ye aza na mwana mobali ya mwana na ye miso lolo bibabima miso lolo mpo na tembo wana yebaka te tonenge yeye tovandi tomela boye na butu tomela garso na osoma masanga so na tembo achargeur na nini na nini na mapela wana tosali vala yebi makambo naoloba na otuna ye ozomona misu lolo silama Bellevue auta mboka me lelo aleki bino nyonso na basila na vale makasi Bellevue auti mboka lelo aza na kapasité koleka sila vrai mosenzi esila mosenzi numero 0 zoba sila mayele te sila elokoma te mwana mutambongo atanga na ekole nini balobaka atanga na baekola ya bien ekole ya bien esili ekomela biso je suis soki ayebokoma bafilme nini bakomelaki ndeni aye na ide me bakomeli ye sila asa koma ata mpe asa ata introduction ya nini epuis développement bato mosusu badéveloppe sila asala aza zoba vrai mosenzi ya esila tosala rassemble te vrai mosenzi ya esila nana voice mo na otyango wana ya batapoto ndenge esila bima na pata kote na bango nana voice na telefone wana toza te bezwa telefone wana pena fo bazwa tuka wana fo nzambe nana ngo kosunga biso nga alingaka kisongisongi ya boya motomata biso pardon nga alingaka kisongisongi ya motomoto biaka zanga kala wana ozalaki wa ozomona naye kuti kokanisa sikoyo nzela nasala maseki te basila baa bata soni na bata quartier na bango naye biso abima na bango makambo asoni boye po anini ko sila za moto sila wana bandeko balandi en tout cas eza pasi mpe mawa ntango totala lelo oyo bacomédien na biso badegré oyo bakomeli vie na quartier vie na ya quartier est-ce que mutani oko considérer azalaki ya bakupe malongo akomi famille eza na tinata ntango moninga aza concentré na masolo na ye akosala mpo afaire vivre vie ya bato ye na bagagi ozomona te différence na bato oyo balobelaki batala na différence wana te en tout cas makambo nalobaka yango oyo pendant moto aza komémorize motu na ye mpo akalkile longamona posongo mwa penepene opesa na population mpo bamona bayeba yoka esala bato bagagi no te boza koloba yo zoka ekumisa bazoba no surtout bamama na mibale wana ese na mida bazoba bazala eloko ya kosala te bofanaka na nini kokritike koloba bayi mutu ya mwana wana eloko nini eza na kati na ye oyo nzambe atya kati na ye bofandi na bino kolobaka akipaka bino te kakipa kako
ko critiquer kaka belle vivre alors mettons ka boy ka moi tcha et toucher ba on nyonso to aller on so baninga alo babu ya nzambe ezaka ya nzambe ata ba oloba mais eloko ya nzambe ata bobundisa onde nazala besoin ba fibre bobengana bango po namona bango banini quoi ya buzu na moto ya biso fa na Toulouse Toulouse to beta ba misala ya déplacement to mona tant ba dilo azobenga basi nyodi mataba nazala besoin ba fibre namona bango banini quoi ya buzoba mutu na vifo okola tango okola coalition makanisi ofanisi makanisi ne peso bien mais tango zaka na buzoba tango yo ke pa Jérémie opesoni oza omikitisa wadese bandeko balanzi en tout cas côté ya makolo soso eza somo donc ndenge mokili ebandaka na ntango ezala toujours des choses ndenge nde babanda kobenga bango lokola bafimo ya cop mais sila eloko te nga mona bango mais na basere na nga bato bango oyo kotela belvine mpo namoni ki sagesse na ye intelligence na conscience oyo nzambe atia kati na ye oyo bango basalaka buzoba mpo baza na bango reconnaisse baza koconnaître ke mwana mwasi wana aza na motu sila ya motu te motu ya buzoba na oyo avimisa maboko lokola mbisi bazoyita bapoli donc so basasi mpo bayita nani Gabriel buzoba esukaka na buzoba na otereza na tia alestome munoko eke na pante na banyofi atiaka wana espèce ya kutu suku te koloba pamba mutu so akomi na suku akomaka koloba mpo nini azwaka ya kakiti en tout cas bandeko balandi tosuki awa namoni parce que wana yaya viena okina bite abi basiaka barumbu bakoma koloba nanga ndenge nini okotela belva olokotela sila abi na vana tali bo belva za la mutu sila za zoba ozomona sila za zoba za mayele te ngeloko nga na retenir alobi ke ikone na biso madilu abaki kobenga bango ke aza na posa bafi boyeboye pamona bango donc mare mpe azalaki parmi ntango na banana na bino ke esila na madilu ezalaki kota boye tokutana na coin bokanisi nga na kosi batikala kovanda te batikala kopesana nini te ke bavanda na terrasse moko boye bato mokili mona bango te oloba o pena pire peti ya madilu epuis grand frère aveni asila avanda bo atala binga naza bakuki naza so bakuki te parce que naomona barumbu ezopola kaka tika na ye nanga kota belvi parce que mutu eza abi yo de tozofinga belvi boye ozoke kuna okende obina belvi azokuma aopesa bato leson morale misi lolo ebemba tata nayamata mabele minene mabe ezokoma otina kingo ozoyo na CPI boza mabe tala tika mabele na kingo naoyebiso mabele etikali moki okoma kota monoko okela mwa ata soni te misi lolo belva uta mboka me aza valeur belva uta mboka lelo belva aza na bakapasité misi lolo yo okufela bisengasenga ye belva sunga yo ti yo misi lolo bakanga na parquet tandis akanisa na parquet belva abimisa yo ti yo misi lolo wamwasa soni mutakala pete président so babengana ko na lisboy pwani azalaka kuna ndako nayebi te azalaka kuna président ladi eso babenganaka na lisboy pwani azala rejete kuna azokipe te chasse chu président bozi wana bazwaka ya banoyemba ti bozi yango nayembaka bongo abimisa mongongo des bozi akende osa teste kuna président bozi atalaka une semaine ekoka te ale chu chef de répétition abimi na misi lolo kaka na toilette ya nini ya répétition
Yo misu yo mwasi. Ta muta bima na scanten. Désir. Yo. On a un scanten. Ah ben on appelle l'émission. En pleine émission, bon, en plus, peut-être que écoutez pas ça qui peut s'en mettre. N'a yo qu'un somme, Yo misu lolo silama. Belva utamboka, belva ça très bien indiqué pour les cassis, mtabota mina gombe. En tout cas. Belva bota mina kimpese. Sila mtabota mina. Na sila ba pasoni ba tumbi ba titi ba kalini ba tokisi ye. Et pas madilu. Belva. Bosi na balon ici là bo. Na lioko robimisi kwa mama nani? Nemelia. Comment tu as fait la bomba? Silama bis lobo ya kate sila soni. Ya son moi ibutu kuna lobike madame Belleville a débloqué kaka nani Zuma plutôt madame Belleville a débloqué TikTok na e po bata la dépression des os la e bongo. Belleville tika ozana TikTok te. Belleville tika ozana TikTok te. Za miso sali TikTok ozo le madame Belleville pas à valeur. Otie ma atalisa partout. Atalisa na YouTube, atalisa na TikTok. Makambo Belleville pesa Zuma yo sila opesho. Bino na mitema na bino boza conscient na consciente. Que si lo kisi bino soni. Mais ba ça ka challenge. Wale za ya soni mobali ya batu. On marié. Papa m'a dit là kofi. Bana ni tu bana poto. Mama biya ke poto. Biya ana kine na masasa. Mapa ni tu mobali na tikela tara lokata. Mama international lobi ke era zalaka na sila, bazalaka na biya te na ndaka madilu mo sa zalaka te. Mamundoki. Alo bembo. Mambulu misi bibene likongo to mamuli kongo. Kala misi mabe. Mamundoki babia zakate bia mamo baka kabia. Omela kabia mama. Ochaka bia wapi? Mama za lokuta bia ndaka madilu bia zakate bia zakate mwasi azalaka te. Masaka te zera mwasi azalaka te makabwana ka. Na yebi pe wapi? Bia. Na ta nani? Mabia batu. Mabia. Mamu. Bia ba longola ano. Longola bia alliance. Papa na cercle. Papa na cercle balongola bia. Balongola bia ano na loboko. Basokoli epe. Maman na biso moi ça papa na biso sans souci ndenge madilu propre. Ozo ngota sonite. Basokola pe mabia. Basokola mabia c'est basokola ja. Yango moni bo tutu mo kuya. Ça facile. Uso bono pe kenani o mabia. Wazala wana ndaku te. Ozalo kuta mamu mwasa chiba unduba mamuba. Ekina bandumba yaweza pa bino. Nduba. Bobimana batata batu. Bianca. Babanga Amazon te. C'est l'exception. Babanga Amazon te. Ana mulai ni wana na munene wana. Na mingane wana. Babanga ekuma na bima na ye. Batiela bino balobi bino babwaka bino bo mwana te ye babwaka ye bo mwana. Na ye babwaka ye bo mwana te. Na yele ana lazima papa wemba wana. Ya bo mwana. Nazolo bano kasi mutu bo paso ba pese eloko te ba dédication ka. Récompense Nani abimaka héros national. OK. Nani abimaka héros national ta papa wemba kufaka. Mama Amazon. Bravo. Yale ole libanga papa ole bapasani. Bino mosa maseki Bianca. Libanga papa bapasoli. Libanga papa babo liyo ba yiti ba tokisio ba peso ba komiso 8. Likona ngo akufi héros national Amazon. En tout cas, je dédie cette alliance à mon chéri Amazon, maman John Yondo. En tout cas, bravo maman, parce que ça va comme madame papa we bakufi atikio héros national. Maman pesa ba mimi.
ata la gomme oyo ya oyo tolataka ata la gomme oyo tolataka wana bango bapesa bango nini batikela bango nini batikela na mokuya yango omoni makambo ozobota bana ozoyeba tata toza ndoki bauti bana bayebi tata te kakuna kaka na susu wasune bakopusi ete ekumani osilama makambo minene boye eza nde kuna osilama boza basa soni ozwi tendresse ozwi zembino soki wapi oke kosela papa bata mokolo vous êtes tala vous êtes des malfaiteurs malfaiteurs oke kosela papa bata mokolo makambo polieze nzoka zemi ya pede likambo munene boye omwana ata mwana ndenge ata te mashori mofoi tala mwana boye famille bapede me boye ateme bofinga bato misu lolo ozolala na na place moko boye mbe oza na éponge te misu lolaka na tapi oza tapi yango mbeto atiaka bilamba na usofi anga na valise te fille sans valise ofinga babaki ya bato mpa lufu ebima ya minene wana bato bakoma otiela bilamba yo misu lolo yo oza mwasi yo te loko jonitsaka na sakani na yesu base bambanda deux fois kimbanda kimbanda kona bijou na deux fois kimbanda joni chakala kenjo bien koza na dictionnaire ozoka ta soni te bino en tout cas bino ma bato bokofinga bato te babijou na reine bino bamisi lolo bino nyonso tu boyo otombola belvi lesbienne sila lesbienne monene sila osala biso présentation ya mishu na monaki yango te na matama bosilama bosilama so boye toya moto abango omoni terrain eza ouvert moment oyo mandoki eza ya kotelema moto amemisa ata boye tokoya yaka tokomi na suka bandeko balanzi baretenir bato baretenir bijou na reine achele andumba mwasi aswafa na oluka ye apo abima na ye akofirenza aboya okamwa. Mais quel genre de fille? Des femmes. Non, quel genre de fille? Pas des femmes. Yes, quel genre de fille? Quel genre de fille? A fille. Pas va soif, pas va Thérèse, pas la fille. Pas Gabriel, pas ma fille. Comment on va battre? Ok. Ozomona, osilama. Bato bo retenir ke bango nyonso pe baza bamakayabu balipa mateko fele apesi bambote na ngai na mama Shira mwasi ya Sylvine Jolie mama José Lusadisu mama Claudine Bokatola mama Ladi Luta mama Francine Matondo na des États-Unis et merci à maman Gina Mabiala et merci à la grande H maman Sakina mamita Dina maman Niba Super maman Ningo ya Putu Renate Lungengo Nanou Lungengo Renate Kitenge Pierrette merci na Mireille Madimba Mireille Makaya et merci beaucoup à la famille de Bota partout dans le monde vraiment place nous surtout besoin Zamba bate la bino merci na mon vieux propre Fligence Ntilu yo yangwana yaya merci beaucoup na David Kanyama merci na CPI Darling Love notre CPI est là et merci aussi na Exode Mikiebi Restez toujours branchés, serrez, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir.